Edith Marki Buti, Edith Empasi Oumela, parce que solution est boy ezalate, ba pomade ya bien, qualité est bien, ndenge bozomo na ba photo, ezali gamme bimba ya ba pomade, ezana ba shampoing nango, na prix ya bien, ezokende partout monde entier. Pourquoi bazoteka yango? Ndeko nanga, otia ba perruque, otia ba col, otia ba tissage ekata yosuki. Ta solution no yangwana, zwaka ka numéro benga. Yo muto otoleka na chimiothérapie suki katana ekoma pepele ko hésiter te benga Edith Marki Buti okozala jamais dessus ba papa bozo souffrir basuki ezolongwa bino na mutu to pe bana na biso basuki ekoma pepele o bozo mwana ba photo ya bana basuki ezali magité eza petricage te eza pomade o tozoteka eza gamme mobimba bobenga na numéro wana bandeko nanga boko sepela ata uti na chimiothérapie komitungisa te awa chimie ezate esalami na base ya ba plante ya bien chimie ezate yo benga okomona résultat ndeko okata na suki papa suki elongwaka bana suki eza kitoko te ndeko nanga yo mutu uti koleka na chimiothérapie benga Edith Marki Buti obengi ye mama Edith Empasi balobi wana eza vrai non na ye pona kosunga communauté problème ya suki esila basi mingi tozobenda chignon suki na liboso ezate solution na yo yango yo mwasi bote suki nde makambo babengaka kaka bobenga na numéro wana poste na ye eza na assurance ekendaka partout na monde entier ebungaka te na prix ya bien obongisi suki ya bana obongisi suki ya papa omibongisi pe yo moko esali bien. Merci Edith Marki Buti Edith Empasi Oumela batabwende na communauté tozoluka bino boya ebele tokos. Bonjour, bonsoir, bamurena, bamurezi nyonso, bamesana kolanda Irene Bunde Stevie balobi o mama bino, aela kabino, kaka masolo ya solo awa aubergine ezalaka te. Na eko pesa bino lisusu, ba bizu na tongo ya lelo, ndenge to mesana koso la famille mobimba, bozali, eske boza sava, nga naza bien, na mawana nzambe. Je crois que nzamba lola na bolingone, azobate la pebino. Voilà, merci beaucoup na batinyos balandaka biso, sponsor nanga Betty la patronne, nzamba lola akanisi la moi sa papa Achille, kapesa balobi la patrona Betty moi so amebla vende ndako na verchache yako samba ezate to pesi ba bizu na ya meta la brésilienne na kati ya Birmingham na balobi wana vraiment babinzunge bongala mofinu kunango baziwa pi numéro ya chaussure viena biso Jansi Bolanga ya meta la brésilienne na kati ya Londres boumela merci na mami Mimbangu ya viena nga Jean-Claude Mimbangu na kati ya Londres mami longo motema Jean-Claude Mimbangu oumela bonisango ya Francine de London. Francine de London, ça va. Voilà, merci beaucoup bamurena bamurezi nyonso tozo beta maso tozo rappeler bandeko bandara mama Irene, mama Cornelia Lutadila na kati ya Allemagne asali ba solde na boutique Rehoboth kolata kitoko. Balobi kuna ba berin, ba fantaisie, ba perruque, biloko eza ebele ba chemise ensemble na ba foulard benga mama Cornelia Lutadila na kati ya Allemagne. Soko tali na video ya mama Irene nazotia logo moko ba dessinateur eza ya Grace Light Cosmétique ye wana kaka mama Cornelia Lutadila numéro na eza na se benga po komande biloko na yo partout ozali ekokoma pe kobosana te balobi gamma te métis Grace Light ezali mama Cornelia akotisi biloko ya kitoko pona kolongola banduta pona kobongisa elongo ningoza na santage mama ko hésiter benga mama Cornelia Lutadila na kati ya Allemagne boutique Rehoboth kolata kitoko atekaka biloko nyonso na biloko ya maquillage mais ye moko pe kaka nazo préciser yende atekaka gamme ya Grace Light benga nga na benga ke docteur Cornelia Lutadila zwa niveau balobi batekaka na bango biloko ya cosmétique balobi ya ye classe amulai pe respect po cheke ezalaka te umela mama Cornelia Lutadila bakilia na nyonso bobenga po ba promotion esalami na mois de décembre awa laisse tomber bobenga bosala ba commande ngasi na jiji biloko nanga esali vraiment bien makasi voilà bande konso bandaka biso partout nzamba lola apambola bino na kito solaka mwa mokie
mikolo nazwi yaka boye naomonana te nalobi na ke me elobi te ke naomonana lisusu te naomonana eza juste ka batamba misala ndenge ezalaka me nzambe soki asali biso ngolu tokomonana parceke kopine na nga Naomi Muwenge azoluka nga makasi abi masendo ke ozomona te po ani de longue Jean mwasa papa de Gaulle na kati ya Luton Muwenga de Gaulle wumela makopine babinga bakopine anka ba de longue jambe nga siko makolo mikuse po na asu na joli musunga de longue jambe oracle de l'éternel Yako Samba ezate. Voilà, merci beaucoup na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine tope sa ba bisou na Tazi Vita Imana Tazi Vita Imana ya papa trésor boni santé oza bien hein? En tout cas merci beaucoup Olga Mawete Olga Mokonzi ya Kabelo ça va ça fait longtemps na zozote Olga benganga ekosala vraiment bien makasi. Voilà tozo kende bongo batus banda mama Irene na to sola moke miko na zora to sola moke bongo kare to ke bongo vie na nga jadon fumu ya Zélande to sola ba video moko ezo tambola bandeko na nga ezo sala pasi bata fruit site ba benginga ba bi mama Irene tala video zomona eza ya ser moko mbo na ye Sidonie azali ana fruit na pasteur bozana tanga komba pasteur na message ba pesa kinga kombo ya pasteur ango balobi ezo sala vraiment pasi ba pasteur pourquoi bozo se comporter boyi bozela moke komba pasteur Esaïe Mvwamba bazali na soki Yeoville kuna soki na Jobour bandeko ezo sala penza pasi beglise tokendaka pona kobondela kolokelo nyanzambe mais masolo tozozwa na ba video tozosala tozotala disons ezo sunga communauté te ezali soni komona pasteur Esaïe azosala ekobo na ye na petit na kimia video ya modèle oyo na sœur Sidonie kuna na Afrique du Sud bandeka Afrique du Sud babi mama Irene biso ba problème na Afrique du Sud pas possible bana na nzambe lelo na koyebisa peuple congolais ba o nyos bayebi kotambola na kobanga nzambe bokeba na ba pasteur nyonso te bazali vrai ba faux baza ebele bato na ba prophétie bozela nzamba pesa biso tana ya na ba audio masolo ya ba pasteur ndenge bazo bebisaka ba vie ya bato nyonso tokobenga pasteur baza ba pasteur te ndenge lobaka nango desho denar baza ba pastan ezo sala pasi biloko ya boye na communauté bakangi mama Sidonie na pasteur na mbetu bazo sala lisano esalaka ke moto abotama na mokili bazo sala ngo na kimia pe na petit eza na ba video mtokoti yango na réseaux sociaux te po eza scandale bandeko ezali pasi natela bino boyoka ndenge bayi kokanga bango po eza nango mulai te bandeko soni na mawa pasteur Esaïe soki Mvwamba na Yeoville na Jobour balobi na sœur Sidonie makambo soni boye pona nini oyo ezaki ndoki mama Sidonie yango mpe monoko makasi awa yango bolingi kobenga bapaster badadi paster akoma kokomande ndako na yo paster aza mosali na nzambe vrai paster azaka na façon vivre na bandimi na ye ndeko nanga so kenda na église mo lati pantalon jean ekangi ote na t-shirt paster le bino bien habillé ndeko nanga keba paster azota na deuxième regard eza kitoko te kibonzambe eza lisusu te ba paster surtout ba paster Afrique du Sud to remarquer bino boza pena bata business makasi bino pena kibonzambe là-bas mais bobo sana te ki tribunal na nzambe kozala muta komisa bino ba paster azate bosala kana elanga ya kolo esumasia bino ti bosa ba bêtise pona bino bozomona ki bozo yokisa nzambe soni laisse tomber nzamba yokaka soni te po mo sisa soni ezaka na nzoto muta sala ngo eza Jésus Christ de Nazareth oui musisu esala ke muta lenga na malili muta sala ngo eza Yesu Masia musisu esala ke muta yoka soni nzambe muta sala ngo na nzoto ya moto nzamba yokaka soni te aza mwana moto te pande yoka bino bikela musoni ya aza mokeli ba pasteur bobongola mitema Jésus Christ revient bientôt pasteur akoma lokola soki extra soki pasteur ateyaka na église wana basi nyonso bazo rêver babimana pasteur n'importe quoi okotala pasteur bomona pe azane vilain nzamba limbisanga ba pasteur ba vilain bazali azane vilain mais tellement kaka te ya kaliboso ba faire bakoma ko craquer molimo ikobo ekota na église ye pa koma ko profiter abimaka na bana ba sœur bango moko donc ekobo donc église sola likambu tango nyonso ezopesa pasi bobosana te église ezalaka corps ya Christ ndaku ya nzambe boko betama na fimbo ya nzambe bokeba tant eza mauvais Jésus Christ revient bientôt bana na nzambe bolamuka bozala bafana kwiti te tant eza mauvais bandeko
toyebaki mwana moto akozonga esali pasi toyoka ndenge bakangi paster Ezaïe soki mvwamba na Fred soki kuna na Yoville soki na Jobour toyoka nani What's wrong there? What's wrong? Sabina, close the door. Close. Take the key. Mandeko boyoki mama Sidonie mbetu moko na dadi eza na ba video musu tokoplibi yango bote parce que YouTube aza na ba norme na ye problème eza nini na video nga nazotala bandeko na kotindela bino na privé dadi pe na mbetu dadi tala libumu evai na mbetu wana ye pasteur Ezaïe na mama Sidonie balali na mbetu mondimi na ye nde ba piège ki bango baye kokanga bango na ndako bango tuna bana baza na kati do batiki ba ndie na salon bango bakoti na chambre ba tata na mama apparemment ndire za ndako fille oyo nde nazomonela ngo ndire donc moi so bazo baneke mama Sidonie yo na dadi mbetu moko azoloba yes yango so bakangi na swali kambe comme simple kwa azoba bolanda pasteur makambo ba pasteur azoba na bon boye belé boye nazolota ndoto toza makambo so do pasteur ezolekende bakutie na mbetu na kafumba na libumu na mama Sidonie do balenga francan de lido ba osala pa di solo okapa sola likambo ya moto ya piote po pasteur pena ndoto ezosala basali na nzambe eza basala satana ya nzambe te na pesi desho de na raison ndenga benga bon ba passe-temps po eza kindoki boyoka susu mukie po tokata na biso bandeko ya Afrique du Sud nzamba alingi bino tango bozomona ba pasteur nyonso na Afrique du Sud baosala makambo ezobima na mpoasa boye bososola ke nzamba alingi bino conseil na kopesa na bandeko nyonso ya monde entier totalaka ba église tokokota nyonso ezotanga kombo ya Yesu Masia eza église ya nzambe te bajara ba pasteur aboye pasteur aza na sola likambo na nzoto video yango tozotala ezali soni mama Sidonie yoka soni ozosala ekobo ya moto ekobo ya ntsunga sola likambo nanu esili te me munoko makasi balalaka na dadi wi aza dadi na ngai mama Sidonie mobali ya batu pasteur ozobenge dadi na ope na mbetu mama Sidonie banga nzambe kubeta bino baso bokenda kosala bikobo na ba pasteur boye ba ke tribunal na nzambe ekozala toyoka bongo tokata na biso ya suki ezaki juste koyebisa ba pasteur ke tokomi fatigué toza na ba problème ba santé ba problème ba famille ba quatre maisons ezolanda biso butu na moi surtout kimi na église parce que ezali refuge za corps en Christ mais ezosala passe église ekomi kaka bâtiment mais na kati na yango kibonzambe ezate pasteur azokamwa nazolota ndoto boyoka ndenga zolo ba pasteur nazolota ndoto boye linge bele boye pasteur andimaki teke bakokanga pasteur balobi suka ndeleke bandeli Jésus Christ revient bientôt ba pasteur nyonso ekobo nga na kamwa bato musozo mona pasteur moi azoleka na réseaux sociaux azoloba makambo ezanga mutu na makolo santi peneke pasteur okibonzambe ezate mais bino bozobenge kaka dadi pasteur azosala ekobo bozobenge dadi ozoma pe muto Saint Esprit sa tika depuis kala aza mwana libebi mais bino bafana kwiti bandeko na bokobunga nzambe faute ya connaissance bana na nzambe baza ya kobunga tozonga sima tovanda tobela Saint Esprit asunga biso guider biso tokotia makolo esika nini biloko aboye ça fait mal boyoka pasteur azokamwa boye belé boye pasteur mitu na zolota ndoto wana pasteur tala libumu
kombo wana koloba te mata za pekisi yango eza ya kotelema ya pasteur donc ekobo ya moto ya fresh yangi uti osala makuna sola likambo na ndako wana ezobima pasteur na ser Sidonie pasteur Ezaï Mvwamba na ser Sidonie bobanga nzambe bokozwa fimbo ekobo ya moto ekobo ezobimisa sola milinga wente sola ekobo ya sika yango uti osala bakangi bango na mbeto naza na bavideo soli na tindo na privé po awa moyen natia bavideo oyo eza te parce que toza na mwa baconsigne mwa banorme eza na mosala oyo tosala toyoka bongo tokata Close the door. Close. Leave the key. Ah, vraiment, eza pasi ya bandeko boyoki video na koseka siki elo omona ka mwana mukiso bakangi oyo na swali kambe comme simple kwa kizengi bozoyoka pasteur nazolota ndoto boyelingi ebele boye mpona nini pasteur eza ndoto toyoka pasteur yes mama Sidonie kuno zola na dadi mbetu moko mpona nini aza dadi na ngai papa alinga kolala ngai soki bakangi na likambo kilobisaka mutu biloba lobe en tout cas likambo so bakangi ezaka mamba salite penza po so bakangi nango koloba n'importe quoi moyoka mama Sidonie mamba loba c'est Sidonie amisu makasi yes aza dadi na ngai na lali na mbetu en tout cas so bakangi na likambo comme ça mloko akizengi ba video ezali mama Sidonie omonani makasi dadi pe amonani bosenga nzambe pardon oyo ezaki ndoki bozo sakana na musala nzambe nazo répéter boloba teke ba pasteur bazoyekisa nzambe soni te botika langage wana nzambe aza mwana moto te po yoka soni parce que mosisu esala muta yoka soni na nzoto lo muta sala ngo eza Yesu Masia nzambe aza mokeli biso toza bikela muto zo miyokisa soni biso moko pe na tango suka tokozala juger nazo kosa bino te nzambe yoka soni te parce que aza likolo na nyonso bazo komo kisa komba nzambe soni koma nzambe ketika la rapeko yoka soni ata mokolo moko te parce que aza messi epesi pasi na ba pasteur na mawa video tokoki kotiango boye te parce que eza mabe bana bazomwana babitumba ba discussion et tout na nde Mastonia comme loka mutu mayele koka bien te na mutu po ekobango ekomisaka bongo en tout cas epesi pasi kindumba salite na dadi pe tala libumu evandise kovanda sport pe bolingi kosala te bolingi kobo boza na sport mokie basali na nzamba modèle boye tokotuna na Jésus Christ revient bientôt nzamba pambola bino tokutani mbala sima s'abonner na Irene Bundes TV ko hésiter te soko za lisolo benga mama Irene bandeko ya frère du nzamba lola apambola bino numéro na nga ya mwana komaka boza na ba news bo hésiter te bo benga biso lisolo na obenga tokobeta ngo so bitanga kombo tokotanga te biso tokenda ka bongo benga biso soko zu mama Irene te tikela nga message dès que na kozwa message na ko rappeler yo merci beaucoup na bandeko nyonso basala ka publicité pa ya mama Irene nzamba lola apambola vie na nga Antono Miala avana sisa lisolo oyo bandeko na nga nazoyebisa bana Suède mobimba bozalaka na star na bino avanda hakuna nabengaki papa mayele fioti ngoma motema ya madombrunga balobi lelo ezali journée anniversaire ya vie na biso fioti ngoma motema ya madombrunga balobi papa na Christopher
Viens dans Fio Tingoma, un an de plus, ma fille kaka. Joyeux anniversaire à mon vieux Fio Tingoma, oh ya Madame Brunga. Balobi tozo kende bongo vieux, umela Fio Tingoma. Tozala na yo, papa tolingara mingi, bagage intellectuel, papa moka boya polémique. Nzambalola abakiselo ya ebele vieux na Fio Tingoma. Joyeux anniversaire. Biso na allemand tolobaka, alles good sumgebustak. Veut dire que joyeux anniversaire, Nzambalola asala obolamu, apambola libota na yo. Madombunga pambolama kozana mobali lokola Fio Tingoma eza bénédiction o soki papa lobi mado lambelanga fufu soki maboko ezo salo pasi mado lamba fufu na makolo eke bongo. Joyeux anniversaire à mon vieux Fio Tingoma balobi umela, je t'aime beaucoup mon vieux. Nzamba lola apambola Fio Tingoma ya Madombunga tokomi na biso na suka tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te la na lobi bye bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba, mère ba benya ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya makambo nyonso. Donc nazo ko son de kolangai o komi kisama ona zika, ona luka mutala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya ala mikela libala na yobilo ko kokite mais ya ça toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yangonde leki. OK yango. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle. Venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa.